Tu peux faire même les micro-baladeurs dans le cimetière, dans le tombe de Viennabiso, je ne sais pas qui, Madjulou System. Attends, la bande à l'autre Sabiso. Est-ce qu'il y a un F Moussous à part faire? Ayebiso jamais? Boété, Kotokoza, ignorant, il que Fally Ipupa existe aussi. Alors ça fière ta musique. Kozala na mboka lingo lobate ke bayebi. Wana eza rumba te, eza tchatcho, eza babran, eza style bien sûr, eza branche. Et ane tu fais razo bakeno, rumba na ni regarde-moi eza rumba te. Eza rumba te, rumba yebisa obando bine la wapi. Sentiment dina cheveux conterne la cop. Obando bine la wapi na mwasi. Donc yebisa nga rosimbe la mwasi na loketo wapi obina rumba wana nana. Esimbi te. Na mboko oyo na rebo ubio kotemisa mama mbili abe na succès na makambo na koyeba na po mo okeba rebo na kotambola bona kini makolo mama mbili abe la tamboli makolo moni pe mama mbili abe la beti nzadi wana atalisa yo wana eza génération ya mikolo android o comprendre do biso to salaka masolo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est ONG7 Télévision et moi, c'est toujours votre Isaac Louchiko à la présentation. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère, en même temps la bouche autorisée de Ferrego là. Vraiment, moi, l'isolo, tout comprendre par rapport à l'évolution et à groupe Ferrego là, par rapport à la musique. Il y a un là, vraiment. Et quant à moi, je dis comme ça un grand merci à celui qu'on appelle Jano Kachala, les cordons Jano Kachala. Et aussi à Joe Mongali. Quand je dis Joe Mongali, je vois comme ça Chikito Bangou Moufnoukou à Paris. Pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Guillaume Tingani, les conquérants. Et aussi à Oscar Marie, Djogo, les millionnaires en kilote. Djogo déjà dans ma belle. Je m'en vais déjà pour dire comme ça bonjour les beaux gars de la presse. Ouais, bonjour Isaac, bonjour Nabatou Bazota la Bisso. Par rapport à l'idéologie à Kachina, on peut. Pardon. Bonjour, Ming, les patrons Kosa Couleur. Merci encore une fois de plus, c'est bon séjour. Et puis, bien, Balobani n'a évité ce qui est bien arrivé. Namboga na yose le scram, Poutine, Marc Olivier, Poutine, Nazoro le Laoma B, vient à Kosa Couleur, Odette Chibambe, femme d'affaires, vient au Nos Limambe, le prix Nobel de la SAP. Tous ensemble, par rapport pour les padres Jésus de Niance, mon compte le moi, voilà. Mon compte molo on a ce qu'on a un épenum théâtre, un micro, on a des lobbies sabat, mon compte molo on est l'axi. Mko ntombolo eza pona nga batu faut comprendre yango na mboka na biso eza d'abord mboka wana eza mboka bakta makasi bato soko mo muto awuti na mboka na faut ko banga ou bien aza mokonzi ou bien aza soki donc soki omoni muto abele mko ntombolo ba kaza mokonzi ou bien aza suprême yamo ba ben fati mko ntombolo pe yango le padre pe aza mokonzi na génération na epo aza na mbere wana ya ba F yamo nga na pese kombo ya chuluba mko ntombolo. Voilà, quand on parle des number 1, il y a F, qui sont déjà félicitations par rapport à ma motivation et puis il y a la promotion au Bandek au Salé là. Regarde-moi. Tout le monde a dit vraiment promotion, c'est la même mais du coup, regarde-moi et ceux qui gagnent au niveau et ceux qui et puis on peut arrêter dans la promotion. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que regarde-moi et comment n'est-ce pas mais déjà c'est bon, regarde-moi comment il n'a pas place na yango. Tant que ça qui promotion mon frère, promotion et link le batte que non, il faut tout ça d'une façon. Comment ça la promotion professionnelle. Moi j'ai eu quand même la chance ya kotamba ba zinga bamboka libanda mboka, c'est-à-dire libanda kin. Ba Matadi, Kasangulu, presque ba Congo tout ça pour na koyeba ceux qui regardent moi comment que ma gloire à Dieu. Asa le seul jeune noyel biso idéologie à sika, ya musique à sika. Mais aucun net ba Matadi wana yo ki beti. Aucun net ba Kasangulu wana yo ki regarde-moi maintenant. Vous sentez pena jeune azo yemba yango. C'est pas donné à tout le monde. Ba musique e bimaka na yango mais kokende peut-être ti ba sans koso oso comprendre que l'audio yo ki pena nzembo no ebeti il faut prier nkolo mais biso tanto kenda déjà ba Matadi tana kenda ça ba émission micro baladeur nazo sentir ba no bazo yemba regarde-moi na ke baba Congo ba Kasangulu va kutu Kasangulu ba bazo yemba regarde-moi c'est à dire que non l'artiste c'est vraiment azaki vraiment au top par rapport à ba fanatique ba mélomane na ye ba komisa ki esika nini o il fallait qu'il koma et l'inko le batte que non tu arrêter regarde-moi je continue parce que sur le nombre de vies on est toujours quand même dans le bon parce que et puis la musique de toute façon la musique il faut accepter yango parce que la musique a sika bato ba mesani na yango te mais comment on a déjà loko c'est que pas faire rigola et c'est que ici na mboka oyo musique oh na sa beta ba rumba opéra na mboko azate muta beta musique opéra atikala kozala te papa we mamuto il fallait beta yango mais malgré que son âme repose un peu
akenda na baligne moko boye abetango pam 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 ozosentir pe musique internationale mais le padre quand même a osé il y a ça la musique wana donc moi je dis que félicitations à l'artiste na ndenge asaleli biso musique ya sika ozo comprendre omoni mon frère toza na musique omoni na mboko oyo bato fo bayeba yango si tu es vrai artiste soki oza vrai star la véritable star il faut ostika empreinte omoni bavie na biso batika ba fiesta ba odemba ba rumba bavie na biso besala ba chacho malgré chacho eza rumba te ndenge le pas dans le bac mais problème te je suis là pour dire yango no moni faire rigola eko sala rumba trap eza ba empreinte eza branche moko ya rumba elingi koloba te que non activité eza branche c'est à dire rumba eboti bana mususu okobota mwana na yo yo sambela na catholique mwana azwi chance ya kosambela na musulman na islam elingi koloba te que mwana aza mwana na yo te nyonso aza mwana na yo mais mutu na mutu aponi place nini akozela lobiko voilà yango nde omoni biso toyelaki bino le padre ayelaki bino rumba trap donc échoué te eza dans le bon eza musique ya sika tokolobaki échoué ndeni mundele moko azoyemba regarde-moi maintenant sans t'imaginer cheveux éternel accompli ozosentir mpena musique. Et par rapport à rumba trap, on avait fait rigoler et non, mais belé artiste belé en boga n'a déjà bétango entre autres Fali pour bétango. Rumba trap et tira ko beta nanden. Copier coller tout ce que nous faisons. Ça dit qu'il y a des gens qui suivent ça. Tous les musiciens par faire, ce sont des suivistes de affaires. Pendant que faire, ce qui fait à Sali Boy, tous les musiciens va zolan. Faire à tika golanda te que non mutumoko jamais boyango. Faire écoute à ça la featuring. À l'époque, ça featuring na vient na biso Madjilou. Oui, tu na fait en congolais. C'était featuring. Est-ce qu'à l'époque, bah F Moussous bazala rap génération na kabo ça zala raté. La cause ça zala raté. Hein, bah tu net bah vient na biso bah te belé bah manda bazala raté. Mais pourquoi bazwa bangote bazwa kaka faire? Le seul jeune kutu quinoa. Il fallait que yemba kutu na quinoiserie mais akeko yemba na kiswahiliserie. Ça dit ayemba na swahili. Ay pata mukili bato ba comprendre ki ta beti na swahili. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, il y a un moment où nous avons faire, featuring balanda faire, koyema na mnoko mboka mususu soko za kinoa balanda faire. Je dis bien par rapport à la relation, il y a génération. Attention la génération 5. Vous comprenez? La génération à faire, muta yema na mnoko mboka mususu atombola musapia zate. Muta sala featuring libosa baninga zate à part faire. Tant on bete lisolo muta sala featuring liboso à part faire et azate, on a aussi allusion à featuring local, de featuring international. Quand on parle de featuring, on voit directement l'échange. Featuring d'abord on a linga les anzonzing, bisoto ben rango nzonzing, c'est-à-dire que kosangisa ma mayele. C'est déjà featuring. Yo kazanet Michael Jackson basala UR de rôle. Oh ma écoute là batuna Haïti. Michael Jackson basangisa ba 50 100 ba R. Kelly, presque ba Beyoncé, presque ba Rihanna tout ba yema ensemble. Vous appelez ça quoi? Et ça featuring. Mais comment vous négligez les nôtres et puis vous appuyez les je ne sais pas si il y a un inconnu. Et ça featuring papa. Est-ce que Mbappé Fali pour pendant Kofi Olomide des APK featuring? Je dis bien par rapport Koyemba c'est-à-dire bozala mouvement moko boyembi place moko za featuring ça. C'est-à-dire oza mouvement mususu, yoza mouvement côté boye bosangani bosali, c'est ce qu'on appelle featuring. C'est-à-dire ils a échange culturel. Mais bino bozala de place moko yemba na ba cœur. Vous répondrez à un conseil. Ceux qui ont mis place, ils ont featuring. Mieux vaut que quartier, la tasse à Yembi, na muta maison mère. Ça, c'est on appelle featuring. Il y a un monde à faire. À muta maison mère, à Yemana Madjilou. Vous comprenez? À Yemana Venabiso Bam. Tu vas dire que tu de colossal, Moutunet de colossal. Il y a un lobby. Tu peux faire même les micro-baladères dans le cimetière, dans le tombe de Venabiso, je ne sais pas qui, Madjilou système. Attends la bande d'autres à l'autre sabiso. Est-ce qu'il y a des F Moussous à part faire? Ayebiso jamais? Non, mais été cause à ignorant, il y a que Fali Poupe existe aussi. Alors ça fière ta musique. Cause la namboke lingo lo bateke ba yebio. Il y a beaucoup de journalistes pourquoi on a yebio mais na yebi batum susté. Ça dit que on se fréquente. Ça dit les grands et les grands se fréquentent. Madilou a chanté avec Ferry. C'est normal Madilou a yeba Ferry. Atika ko yeba na mutum susté. Malgré que tu existais, tu avais le succès. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui cartonnait ses fers. Tu as trophée. Trophée.
Kasi trophée za le roi et le rôle là ba ballon d'or tout le monde ba joueur muto a mérité faut un trophée. Faire un trophée dans Nzembo moko. Vita Imana. Meilleure chanson de l'année. Alors belle en haute. Mais je te dis non, révélation depuis quand? À l'époque où Wenge musique à côté, qu'on a quartier lapin, tout ça. Orobimela wa. Quartier lapin, bozong sakuna puisque nous avons des quartiers, c'est quartier Pakadouma, quartier lapin, tout ça ba quartier Kingabwa, quartier Makelele, quartier Bisengo. Le quartier c'est belé. C'est lui qui fait Abima meilleur musicien de la révélation. Abima révélation, meilleur chanteur, meilleur chant, tout. Abenda ba trophée wan. Bato bazalaka wa. Ngana lingo to kobeta li solo te ba trophée pe sala musala te. Et ça parmi ba mérite. Et ça ba mérite te ya mikolo comme des copes. Mais vous pouvez imaginer Innocent Balou mazui trophée te. Ma vote qui était, on parle de ce qui est vrai. Innocent Baloum a de succès ici dans presque 2 mois, 2 ans en haut. Moi, on a battu Zogobine Sabiso. Innocent Baloum. Et ça, la trophée, mais mon tour, trophée. Et puis, nous avons bêti ma boque. Nous avons journaliste, c'est bon le bel la rango petit. Que journaliste, pena ou vani pena boche, pena qui sur le bic, non, en tout cas, les lois à sujet. Innocent Zui trophée tendeni. Va voter par rapport à quoi? Quel vote? Innocent Zui sur le plan peut tokende. Attends, va voter, wana. Meilleure collaboration de l'année, c'est Innocent Baloum avec Diamond. Oh, bah nombre de vies, on va passer la rencontre trophée. Innocent Baloum. Oh, système, Innocent Baloum. Les jeunes leaders, révélation de l'année, tout ça. Pendant une semaine, ça va quelque chose à mon ma weli, ça m'a mis ça dans beaucoup. Faut débat. Il y a un débat, Innocent Baloum. Faut aller dans débat. Il faut fouiller le débat. Donc, tu peux mettre le trophée. Tes trophées, ça n'a rien. Au moins, tu vas jouer trophée une année, oh, bah ça l'année. C'est un temps normal. Nalobi faire rigole à Betty dans moment de confinement. Ensuite trophée mais à Betty acoustique de l'année. Dans moment de confinement. Depuis janvier cette année tous aussi saboy. Tout ça qui confiné. Mais musicien moko boya sali musique ba to ba vona na ba parler acoustique. Mais il mérite quand même quelque chose en Afrique, il faut qu'il soit honoré quand même. Mais si vous place moi non rose aller la honorer bazo voter. Bazo voter était. Wana za ma ko voter hein. Eza makambo voter te wana eza pena makambo mona ke noko ifo benda kaka o matoki ta po asali makambo ezala te acoustique de l'année et puis en Afrique centrale qui a osé presque Afrique mobimba ba Davido bangana ba beti ba acoustique qu'il donne d'abord les droits d'auteur de faire rigoler na moi acoustique so yebisa muta bon azu trophée te allez-y comprendre que ba trucage comment na ba bloc on est cop et comme association des amis on est par rapport à l'association des amis. On a beau garder la presse, toi, bah camarade. Est-ce que les musiciens, on a pas bah camarade, n'a pas tout, bah ça, bah camarade, t'es bah comme quand la montalo, bah belé, tinate, mais bah bien, tu peux se gars pour le bela, et l'eau qu'on a biso, et que normalement le bosso. Et l'ingé le battre, bah camarade, peut bah yebi, bah yebi, bah toi, nate. Mais ça rage juste que et comment bah tricage. Voilà, par rapport, il y a regarde, moi toujours encore mon mouken sima, il y a eu des gens OP balo, bah qui que par rapport à diction à faire rigolo, la netira à faire rigolo, la banzemba français simba na été. Mais biso to la ba congolais te papa. Biso to la ba congolais, ngai awa. J'espère ba fanatique bazo kolanda yo, bazo kolanda biso. Nga naza mulubat. Lingala na nga na lobaka, nazo loba o eza ba lubat. Est-ce que fona za complexé ou bien naza na banga pona koloba? Non. Viens na biso ka bunjo alesa. Kuna na église za ka ba lubat, ba ya ka bazali ba Congo bazali. Nous, le problème, c'est quoi? Il faut que les messages soient passés. Yoga net chinois ou bien Jésus-Christ aye na Congo awa. Aye bini français te, aye bi lingala te, il va s'exprimer comment? Il faut le lingala ou etengama, quel que soit ça Jésus, il faut aye kola monoko wana très bien. Asa étranger et puis le français ma bien le bien interdiction. Ba français ba lingala. Ce que comment peut-être Nani Emmanuel Macron oyene na Kenya. Akoloba mbote. Aloba bien te. Ça dit que nous sommes les Congolais. On est complexe. Yango mona ba musicien congolais akena na plateau ba yambie na français. Au lieu le bandengo zo lobela, au lieu komi mona ozo donc yo moko zo sentir pena net. Mais message à faire on le quitter. Sentiment dimanche vers l'éternel accompli. Au sentir message que so yebe sanga français ma beza. Botira ba débat wana eza ba débat moko banal ya ba français wana président France ko tué moko benga la sentinelle et tikala lelo na ba dictionnaire ba tchaka potala président Gafé
so yebisanga soki faire ayembi français tangelanga muto alobi wana wa loba français bandele ti na ti po biso tout se débrouillaka awa muto ayebi français na mboko azate po akoloba français te net français non quand même te na yebi français na mboko o pena koza pena tomboli téléphone ya tie pena allo te où o santé ndenge ba français ba te où a ko yo ratie où ezalaka siko ko lebi sanga yebi français ni biso tout betaka ba français ko bundana awa donc santé pena na place musoso bete pena tie où place musoso lobi allo donc yo ka santé biso to ba français net ba kombo to koma Nicolas awo to koma Nicolas ba français ba koma na S na suka mais ana kin to ko cha aya pamba donc santé pena Nicolas o che pena aya pamba esa ate mais na France kuna ba koma Nicolas ba benga ngo Nicolas on est à débat moko innocent le banc faut aller na débat il faut qu'on fouille les débats français n'a rien à voir dans la musique on est à makambo moko zanga tina wana makambo te to betande musique papa wana makambo wana te. Voilà, il s'appelle Bogard de la presse, hein. En tout cas Christian Nangi Gattuso Moutolugarae, Bogard de la presse Tozana est vraiment donc ça dit qu'il est vraiment bien. Bogard de la presse tout à la affaire rigola a que Chacho ils a style la musique té par rapport à musique bon ba sala ba rumba wana ba nini ba tangela ye kumba Chacho ya bi Chacho ya style la musique té wana abet aluka style muswana style la musique té. Ben oui, Chacho za rumba té. Chacho za rumba té ye moko mukolo Chacho lo ba Chacho za lokola mai. Soko boy komela il faut sokola yango. Soko koma rumba ndeni. Yoka ba note ya Chacho, yoka ba note ya rumba, yoka ba note ya festa, yoka ba note ya odemba. Au sentir pendant que différence c'est ça. Bang 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 bang. On est à rumba. On est à rumba. Ils ont Chacho, ils ont babra, ils ont style bien sûr, ils ont branche. Et on est tu fais razo bakeno rumba na ne regarde moi ils ont rumba, ils ont rumba. Ils ont rumba trap rumba yebisa obandobine la wap. Sentiment dina cheveux conterne la cop. Obandobine la wap na mwasi. Donc yebisa nga rosimbe la mwasi na loketo wapi obina rumba wana na. Esimbita. Oye oh je na libongo yango bila waneza odemba waneza rumba te okobina wonde nini rumba eza rumba o sentir pena zo bina pena rumba. Vous comprendre? Donc biso to zatina wana te akoloba bloko wana mais il faut ba yebaka ke le pas de Jésus de Nias c'est celui qui maîtrise le note de la musique. Donc il faut à lobby rumba eza rumba donc rumba o sentir pena o beti pena rumba papa yako karesenga yakobini sanga ya mazika puka rumba yango wana o sentir so bina l'aise boya makambo ezali minene franco abeleli na Amerika feregola pe abeleli ba chérie lobi makambo ezayaka masutra o sentir pena que non rumba yango wana siko koto soko ye koto o monteke mususu bang 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 wana eza rumba te wana eza Chacho eza Chacho rumba eza rumba po mukolo Chacho aloba Chacho eza lokola mai ezaki erreur à note Chacho pena moko eza erreur à note yango ndo moni erreur wana yango nde beta Chacho falaka beta rumba mais erreur à note. Donc il faut comprendre que Chacho eza Chacho rumba eza rumba trap pe eza rumba trap. Voilà, rumba trap eza rumba trap bozu quand même éclaircissement par rapport ya likambo utolo ba partout a fait rigola a expliquer qui yango et puis Bogard de la presse comme étant la bouche autorisée il a fait rigola et expliciter yango lisusu pour que tout comprendre. Merci mwana a fait rigola. Babilo pourquoi ils ont zalara bazo attaquer fait rigola. Merci mwana a fait rigola a lobby na monoko na e que na Congo na ba jeune. C'est-à-dire la génération comme dans la 5e génération ti na c'est le seul et l'unique musicien où azobé ta musique repassée ça fali pour pas bango nyonso ba beta musique chiffonée. Moni ngata yo ya minga na émission. Ngana yebi ke Bercy eza na salle. Ngana yebi kutu Bercy eza salle. Ngana kamwe koma komba ba. Bercy eza salle na mikili bakenda obeta concert na ba Bercy. Bercy akoma mutu te. Bolo kelende koma mususu. Boye bisaye bien boye. Akene nano aluka kombo na ya baboti na ye nanu ba pesela ye. Alega nango na TV po Bercy eza salle. Donc yango moni ba mise congolais ba komi kotika ba komo na bango bazo ba kombo bibwele ya bandeke. Oh yo koma donc yo donc nzamba sali yo mutu. Oboye no komba mutu ngo. Uteko lungane ba chao na mulongo ba bibwele. Moi je veux plus citer les noms. Vous comprenez?
donc boye bisena nazonga nanu donc adia ça ne matériel à salle bercer ça prestige ba beta concert na yebi na nga eta aza aventurier ya yebi te que numéro 1 ba F na mboko ezali padre Comme ni fait rigoler. Non, ah, mais Bosi c'est qui? Boza vient à Biso Salatana et pas ça ici là. Tu causes à la sauce de Marambouana te faire à ça faisard des stars. Tu vois, Batouana, tu au monde Batouana, c'est toujours faire qu'il est. Batouana, Azopé Sabango Masolo. Mais les lois en 2020, après vient à Biso Bosi Bozana Loba. Fatan comme va faire pour après Azwa Masolo, monter Azwa Masolo. Regardez la presse. Tout sur Bosi Bozana Internet. Tant que qu'on va faire l'internet, il y a un ébanit. Yo yebaki te, tozo solo là. Bosi Bozana vient à biso na grand prêtre Bosi Bozana, na internet akilelo. Yo yebaki. Bino baba journaliste d'investigation, boke na osala ba émission partout. Yo yebaki vie Bosi Bozana. Que non vient à biso mo boza à côté yo ko ya ma na émission. A hôtel ma combien de vie. On a obété le devis dans 2 mois. On a maté ça ma donc ça tu peux obété le peut-être à 1 mois donc une année pendant obété hôtel pendant 5 vies. Ça n'engage que lui. Nous, on ne peut pas faire des choses si Mayabatou. Puisque tu as ta musique, faire commencer sa carrière Kala. Il a été toujours combattu, mais jamais battu. On a vu même le parent de Ferregola qui a été insulté à la télévision. Fer, c'est le seul musicien qui a été insulté sur tous les plans médicaux. Il y a médias. Côté Bafingit, il a pas côté Moukouse, côté. Est-ce que. Va écouter. Mon frère, Tika. Voilà, regardez la presse en tout cas, Tozoko Banaogara par rapport à l'émission Nabiso. Les bandelina, Tangaki Solo, Tangaki c'est le scram, Lobagi, bon retour à ton vieux, c'est le scram. Moi aussi je le souhaite, bon retour. C'est le scram au Talaka. Et puis au Talaki, à Outoloba, à que Azar a un problème, un musicien congolais à reconnaître un peu grandeur, il a fallu, mais fallu à reconnaître grandeur. Moi, commentaire. Moi je ne suis pas le porte-parole à Céléo. Mais je sais que non, le Poutine... Donc normalement, mon souhait est que tout le monde soit respecté. Que chacun respecte ses règles. Donc, vous voyez pourquoi il y a certains musiciens qui utilisent les gens pour insulter les gens. C'est-à-dire, na TV pour chaque fin du mois, les journalistes sont payés. Vous comprenez? Donc moi, mon souhait c'est quoi? Que ce système soit arrêté et c'est stoppé. Vous comprenez? Parce que ils ont découragé les jeunes qui sont massimes. Au moins, les jeunes qui ont un talent, ils ont un talent. Maintenant, on a faire à côté de la presse et ça l'a bien. Les jeunes ont un talent. On a l'autre là, c'est le système qui décourage les gens. Moi, je veux que tout soit bongo. Tous sont contre le Nigeria. Au monde dans Nigeria, Davido, tous sont contre Sud-Africains. Et ça, la bien. Kebiso na biso. Donc, on va nous raboyer. Bon, on n'a pas cité. Il y a ma, que nous faisons la kingani na TV. Et donc, les décourager bato. Mututu a la respecter na mboka na yibiso. Yango susu ya sele opé eza yango wana. Lito biso tozana yango wana. Que tous les musiciens soient respectueux. Droit, il y a artiste et ça là vraiment. Voilà, regardez la presse au fur et à mesure, Maramozo Baksa, Malamoni peut ba maturité sur les Baksa mais belé hein. Ma? Oh, mais maturité ba kita matende ninga na za pemena le padre Jésus de Nuance. Muko antombo le mo ma wakanyenda. Il faut bakisa mat. Il faut bakisa mamoni tozo kola déjà ba mandef toza de na mandef mi bale misato déjà zo kola. Ma il peso kola. Donc mais mais quand tu insultes faire, moi je passe aussi, je t'insulte parce que même ce que tu as bien dans tout ce qui est ma solo, ah il y a internet ce que finit quand faire ngana ko yana ngaya makasi ka to bongisa ba fokolo donc bongisi no kala pourtant ozo ke no funda nga na bureau moko boy peut-être na parquet ezaka mokonzi moko on comprend ezaka mokonzi moko ko lia biso ngano lar. Donc, il faut na 10h, bakangi ngai 18h, kaka mokonzi wana kaka porte wana ngone tozo bimeli. Ozo comprendre métro linga na yango ndete. Batu faut baye ba ke faire aza numéro 1 aza dikone. Point barre. So batu va reconnaître droit wana. Nous aussi on va laisser. Tala to beti regarde moi ah pamba pam.
Banda ofinga o zanzembo bato tout ça j'espère tout ça la émission après babandi au français ça bien té après au moins ba mise ba welisa ba kay ko beta ba likolo ba misu ba kay ko beta dans une semaine bala na ngali bosona mona artiste dans une semaine asala des clips des chansons et simbi pété plagiat na plagiat papa na telo émission au talo yo son na telo son bokata oh mais ça son oh yo kité oh na bien biso tozo ba makambo oyo avec ba preuve oh yo ka son bien oyo za son ya bato mosusu oyoki zela ya biso yango wana fere na singila à l'époque soki ya kopie ki tokoloba soutien qui a copié qui c'est ça qu'il faut comprendre que nous tous aboy tous ba makambo ezati biso ba featuring to beta ba couper décalé oh yeah mutu moko ala kate to beta ba zouk na singila mutu moko ala kate to beta ba R&B on se comprend to beta et pendant biso moto nyonso ayebi to za yangai on préfère eza R&B o santé pene musique ezo mata na zalaka ba tout bazo landa kaka o faire asali botolandi faire asali botolandi faire asali botolandi série faire asomba mapango lopango kutute omoni olega venir mususu wana faire bando vana venir wana à l'époque toza na bandalongo oza venir bato ba sankara de compte donc on sentir pena que makambo tout faire bando sala eloko asika ate na ba jeune musicien a mikolo et ate série faire acha tentire ya pembe na mutu kala série wana kutunga ngai na mbushima nazo kalinga bikeje donc atala kana pena faire boy ngai lelo na mona ka eyinda makambo tu eza na musique ya sika te ezoya eza te tobeta ba R&B kala tobeta ba zazu ba zuki na basingila kala tobeta ba couper décalé kala toyembela kutu mona mboka biso faut pour nani te ba valeur wana normalement moi je lance d'abord un message très fort na ministère ya culture et art il faut faire rigoler touchera déjà implicite donc salaire na yepo tolera franc congolais ayemba les seuls jeunes kasi comment on est tout na ba obi de sokodate on est comme déjà ministre ya culture et art kendo loba talaka génération yo mutu atika ayemba se faire il faut quand même la considérer ba musicien musupe ba yemba pona ba sida pona ba malaria moi je parle papa sida eza eloko eza limité eza ba mboka mususu sida ala raté oyo tozolo bela mbongo mboka franc congolais monnaie et en est tozo yembela par exemple oyembeli par exemple coronavirus ndenge to yembela ce qui est visible partout sida to kokende bato ba yembela sida eza bato nyonso bazaka na sida te to kasane c'est que yo zana yango ba yembela yo bato bazaka ba sida te ezaka jusque biso tanto yembela monnaie mboka il faut tous la considérer respectueux c'est pas donné à tout le monde on comprend makambo biso to sale eza musique ya sika te ba koyela bino ba ko saka bino musique ya te to ya laisser bato to yemba na français bato ba yebi ngote to yemba na mnoto ya mboka donc mutu mota ko sa bato awa wana eza ba musique ba wesh biso tanto yemba nani majilu franco plutôt boya makambo na to yembela yo nzembo fera yemba boya makambo ezali minene franco ambeleli l'Amérique yoka luambo sika to yemba luambo franco ambel luambo déjà mais tout le monde ministère moko boya ayembeli luambo siko na ndenga ki UPR zo sentir oh jaloux qui est d'abord jaloux biso tanto bimisa nzembo jaloux vieux jaloux ngana sala mabena motote c'est musique nanga yango kelena peut-être yango te créer la faire rigolo ba problème parce que vieux jaloux a fait rigolo ba titre wana eza tirer les rideaux nana za jaloux biso to yemba vieux jaloux kala mais jaloux yeko bimba zinga ba jaloux moko boy mais qui est véritable jaloux soko tali c'est faire muta fula kabana batu faiseur de star lelo yo yeba shikito te lelo yo yeba ki makaus te lelo yo yeba ki peut-être bande na biso ba Bercy te o yeba ki peut-être wazaka na yeba ki ye yo chami ko balader Bercy oh ya un intebe nya yeba ki Bercy te ya banasi mais o azaki na plaire ya banasi obeta na piaka mais il faut o ya faire ezaka na bambongo ba fokolo yaka a changer ba car vous comprenez
Ce qu'on a dans la souci na lo baboye. Biso tant to beta na no jaloux. Ozo yemba jaloux mais bana bato fula bango te. Ce qu'on makambo e pesa nga méchant. Temisa makauzi na nzela. Na ba misa ba l'autre là batambo na ko za bato ebele. Peut-être que Marc House va monter ça là, va défiler tout le temps dans la télé. Et les solos. Oh non, mais monsieur. Et ça les solos ya nini? Et ça les solos ya ke yeba ni saba yeba yonde na kin. Bango to ba mission. C'est que bango bazana mbonga koleka na télé te. Ba yeba ni ta. Siko to tambola, mutu moko boya l'autre là tambola na mboko. Yo kolanda na. Olanda shikito no? Po ayeba ni. Siko na fula ka bana bato. Ah, na le bébé soko to sali numéro 1 ya basi akoyemba na mboko rebo nanu rebo chulu biso bato sali rebo. Le padre Moutaza producteur rebo aza na maison de production na biso. Otem sanga nani maman chala mona na mboko na rebo ou bien otem sa maman Bilia ben na succès na makam na koyeba na po mo keba. Rebo na ko tambola bona kin makolo maman Bilia bela tamboli makolo mon pe maman Bilia bela betinzadi. Wana atali sayo. Wana eza génération mikolo Android. Vous comprenez? Donc biso to sala ka masolo. Biso soto sembi yo to nga na yeba na kite nga yeba kinga nazaka nazo finga batu bifinga la finga maintenant na yo kana no lincho nga na beti na no ezalo yo di amba moto zo ngona no bien zo na no lincho ça dit que masolo a bien ça donc masolo a bien ça batu ba ko sana tête c'est le padre que les grands frères ya ba F batu to ba sala boulot na bango bien to sala boulot bien to sala ndem musique to teka ko finga batu c'est pas bien ah musuzo ma mutu azo finga moto wana o sentir pena mais ya ocho finga out. Oh, azambe yambe anakin. Oh, poto biso to beta 18 ans yango to za na bofa hein. So na nina tangelo ba mise ba mbe yambe ya lemba bango baye bango. Non mais peut-être que peut avoir la résidence na ebele yango no mona ka alali na banda lo balali na kitambo lo balali na njili. Papa. Biso to ko s'inventer te. Au monde soko OK aux États-Unis na Miami. On comprend les sika ba artiste tout ba na Miami. Entre Miami ba mboka wana ba ndenga anglais kuna ba Miami. So okay kuna do sanche pena Rick Ross avanda kuna Chris Bon avanda na ngambo Rihanna ye wana kuna zolia so sanche pena ke pana ye batu ba yebani mais faire pe ba yebi ba grande star faut ba yeba place ba on ba vana parce que vient na bango ezaka toujours télé mais bango bazo yeba na télé net ka boso yebi sika uta matadi mayo dala na muta uta na matadi mayo do o sanche pour les télévision fois zo ipen victoire de pour les na télévision ke bo 12h Hélène Kalema kangi télé passé. On comprend. Donc, le système on est photo kata yango. Donc, il faut que tu sois responsable. Faire à son mal le pango kala na kitambo. Wana za na maison mère. Na yeba ki makambo ke jeune okosom. Makambo ça ra méchant, c'est méchant. Ba to faut ba yeba yango ke leader na bango za les padres. Mungu antombolo, mo mai wakanyinda. Voilà, Mouko Tombolo, Mouani Wakanyinda. Alors, n'invitez sur le bien. En tout cas, Bogard de la presse, tout ok, non, déjà vers la fin, il y a une émission, il y a surtout tournez-moi page, tout le monde a la musique, tout le monde a Moussa Loïsa, il y a un état chroniqueur. Est-ce que Bogard de la presse vous aura vraiment une bonne relation? N'a pas de négociation, tout ça, Moussa Lama, on a bon. Ngai soko za nanga bien, na koza nanga yo bien. Yo to so sa l'émission pour za nanga bien. Soko za nanga bien, na koza no bien. Soko za nanga bien, na koza no bien. Même la bateau français, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, on s'aime plus. Et moi, le cas de Yonka, il y a une boîte. Vous comprenez? Donc, Mokilo, il y a bango. Soko linginga ou linginga, soko linginga te ou linginga te. Net nga na ebi ke bato belé balinga na bango ngate. Po bango moko, nga linga rapé bango te. Balinga ngate po nga na linga bango te. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, on ne s'aime pas. Mais normalement, photos à na bolingwa mikate. Photos à bolingwa pat à mikate. Ça dit maman mikate, a tienne les pattes. Mikate wana batie moko mekanga mi po toke ebele. Toza bolingo mama malewa. Omoni so mama malewa za motema mabe façon to lien to kufa na ba poison. Presque kin mobimba j'espère. Maman malewa yo za des problèmes maman malewa. Ache la biso poison. Presque ba tout bazo ya bazo ndefona nga poison ba ke kufa. Mais bolingo ya za na yango na bato. Yango mona mama malewa za ne bien. Et pas na ngai soko linginga olinginga. Soko lingi no ngate na kolinga na yo te. Ba ebele mona ngana na linga bango te. Yango moni pe ba linga ngai te. Ça dit qu'on s'aime plus. Pour na valise na nga pantalon ezate. Ça dit que yo muto fotela nga tika kolonga mboka kana nga tika pambushima itikini te. Ça dit okolengisa nga ne loko te. Transport na nga moko na se débrouiller ndeni na okende kini do na se débrouiller na ndenge na ngai. Na kata banchiki na ke ko kata kutu bambila papa.
na bifo na kando na tsa maman na et consomme on a sala na vie ko imagine te pono zo avion ça dit que 500 na bombe 500 tala pas zo ngana zo ya ko bomba mo pona yakini après yo na yakini olingo lengi sanga na kini faut aller na débat papa de voir Mamouloulou bana Oudjana faire toute une émission autant à Combo. Moi je suis un grand moi je suis un grand moi ngana ko tala bato likolo papa ngai ba pecha mike bazo tinda bangwe pa ba mingi ba finga nga ba déstabiliser nga wana tana ngai na toucher bato likolo ngai tsona moi mutu likolo de connaît na toucher na kiti sur nga ba pecha mike wana non te mais bango bazanga musu c'est vite na imana te bien si la rate pendant que ya yebi na vérité te ya masolo il faut yeba ti lelo il faut yeba lisolo que vérité za koto ba pecha na mike kotanga te nga na tala bato likolo ba pecha na baza utiliser pourquoi ngai na utiliser bato te na TV mais bango bazo utiliser bato pour ba finga ngai ça dit que moi je suis plus fort que puisque ina yebi que ngana ngana bato te soke yindi ngana soke yindi bashal ça dit que santé pena na ye mobimba na ke matadi te ngana banga sute o izate de doa papa mais bango batinda ka bato ba ye ko sala ngama be mais o liebi no moko boya nzoko na nzoko tokuta na bakoka kata po ba yebi que je suis plus fort que donc wana ba bloka mike to sala nde boulot moi je suis 100% fait rigola tu attaques fait rigola 18h juste moi je viens na ko expliquer vu no mobimba ke no bima na makelele ça dit bato bazaka nzinga makelele fo yeba ngo na émission OK bato tu bavana na pembe na makelele ba misa makelele baka susu bana bandalité Mobutu apesa bon peut-être que Mobutu apesa ba mapa na bibwa bakoma bato bibwa à l'époque 94 c'est on a toujours expliquer la kin toujours kin boy ndeko kisaza na uzonga te hotel pe na ba minda kin bebit ou sentir pe na ba minda ou sentir ba bandalo pe na pe kala so beta pe na ba répétition na historique mais faut sentir bantaba papa maman kisaso ou sentir pe na makambo bien na kin na kozonga to donc ba yebiso ke na zonga kende nchiki na kozonga lususu to donc ngai na loba na kozonga to ngai na ndena mon minda bo na kozonga to bapa mapango tout ezaka pembe na makelele seri makelele côté la bato Mobutu apesa ba mapango na bibwa c'est-à-dire ba koma bato bibwa bazaba bana bandal te soko za na tembe to komisa ba calendrier ba 1980 papa moi je suis peine dans l'ouate na banda na âge à 10 ans tu me dis quoi moi j'ai étudié ici na laïque et si go yo yepe bandal na âge à 10 ans ne bat ba yebisa biso ne faire rigola imo pa lobaka za mwana bandal yo sko ye bandal na 10 ans pas ba faire rigola na bandal ya ra faire rigola azamwa na bandal azamwa na kisasa mobimba azamwa na bandal mwana kisasa mwana komina kin mwana komina lingwala mwana matadi ki matadi te presque ba komini tout ya kin eza faire aza teke umbu moni ba teke umbu ba matadi ki bala ba kin tout eza ya bango donc mutu tout moni ka aza teke umbu yeba ke kisasa tout eza ya bango ngiri eza ya bango so ba bike lemba azamwa na lemba ndimela ye yango moni faire bikini aza tata bandal po ala mampango bandal po aza teke umbu po c'est ton akata ngaso na bimbujima eza biso yeba ke ngana jike eza biso po mboka eza biso kit ndeza biso te mais tellement que eza na centre bon mais kisasa mobimba oyo mona ka oyo eza ba feri kin mobimba eza la matadi nani lingbala eza peut-être malweka eza peut-être livulu eza la même na chango eza ba feri po aza teke umbu bakolo mabele papa soka lobi okolongwa olongwe on comprendre siko bino siko ba debango bino nde bo comprendre que teke umbu bakolo mabele on comprendre ne yebaka ke bato bavana na makelele baza bana bibo baza su bana bandal te. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Bogard de la presse, Moukouan Tombolo, en tout cas, chef coutumier par force, Tatao de la presse congolaise. Chef Yuda du Congo, chef coutumier. Chef pena coutumier. Par force, na bête là, famille, on est na botola qui chef coutumier. Yana okin. Je suis représentant de tous les villageois qui ont ngai. Naza représentant ba ya mona ba ya répandanga na baptisé bango. Toké liboso. Les petits mots, les derniers mots par rapport à notre émission et puis si tu as aussi un mot par rapport à la situation politique aux les ganambo ganambo. La politique était pardon. Fachi beton azo sala boulot bien pardon. La politique Fachi toujours que liboso. J'espère les deux a rôle ba pour intérêt à peuple. Merci beaucoup na ba konzo ba bimaki pe na pouvoir. Inshallah, merci beaucoup na ba ba côté sika. Biso toza ma musique ma politique non. Monde de la fait Zara juste que non biso toza na studio tozo c'est la bino générique bientôt là vous allez subir la danse écoute bilengeza na ko le bebelete
Vous à la calme, tous les bino et l'ora sekatobi na yango. Et puis l'artiste est bel et bien ici à Kinshasa dans son pays. Azoko sala mamba bien, kalamingi te toza pe na voyage. Le 20 au Congo Brazzaville pour te que beta concert. Retour na biso to ko fêter bon Noël awa. Après janvier to na Côte d'Ivoire. Le 12 et le 13 toza na des concerts, des événements au to que beta kuna. Après retour na biso ko zonga bo États-Unis. Voyage, je peux ça la rappeler que tu fais rigoler la paix à Bimaka. Voyage, il faut que na bana batou, baya pena ba foko loin, o que me bana batou te, batiki baso ke na bango to ke ko beta concert ba yebo ba komi osenga batou bambo na ba kermesse, na ba terrasse ko tambola ka makolo, ba mona non. Faire ko ça le loko wana, temba ke faire tambola na wera, comprendre idéologie, azo la rebelle. Na ba voyage, on a zo sale. Ah, ya pardon. Olima ka mabatou trop. Rambo yo nozolo ben on tete na to sala par exemple. Voyager, oye nani. Oye biso ka ba complet ba Adidas so e mikolo ya rouge, blanc, noir, ba Adidas mo ka Turquie so ki chinois. Ba blanc mo ba Adidas mo e bimi ba complexe. Yango nde bato ba ye nango na kin. Oye na lokote. Oye na nini. Ketch, oye na ketch mutu ka ba ketch na boma, eza 1500. Oye na lokote. Oh. O senti mutu ka voyage extérieur wala le port to bi ke nuenge so ke voyage na aéroport ya ndili plein. Bapesi mo d'or dans laquelle les sentir pena bato batambola molongo côté bapesi bling bling o sentir bato mbongo ya osanga na te oyo bo voyage mais beaucoup na voyage na kendo soma na makala na plateau de bateki na koteka na kin kena kende ba voyage ba concert ezanga tin oye uti na ba pardon ba message aso que za TGV donc nazo peso bambota trop place aux ali tous ensemble sinon non masananga ba tout bazo kolinga biso bogar de la presse mbanga na mbanga ne tombera jamais plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984 tous ensemble quoi. Voilà, en tout cas là c'était comme ça bogar de la presse mou quand Mologa né Mokolo en tout cas. Et c'est vraiment un bisou que vous avez été tellement nombreux à Roland. Moi je dis comme ça un grand merci à celui qu'on appelle Jano Kachala. Pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Christian Nangigatous, au grand garçon d'Égypte, Guillaume Tingani le conquérant, Oscar Marie Tudjogo le millionnaire en culotte a déjà dans ma belle. C'est-à-dire que fête yango to fêter kitoko Gino Laza calme to fêter vraiment tellement bien parce que Oscar Marie Tudjogo a déjà dans ma belle. Retrouvez-moi prochainement dans un nouveau numéro, dans une nouvelle émission. Ciao baba et surtout ne manquez pas de vous abonner massivement à ONG7 Télévision et que ça là vraiment un grand bien. Bye.